Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 oh. Martin Fayoulou. Bonjour, na bino batu kozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to la chaîne de libération océan du Congo et pai auto ka bongo ba Congomani et pai auto sasaka to panzaka et pai auto bela ka mota papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso balokeri ko Congo et pai auto analysaka ensemble et pai auto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka et pai auto salaka éveil patriotique et pas auto chakali tolo na nzete poete tobenga ya malamu et pas auto lokola ka peuple congolais na bolema et pas auto sala ka bongo musala ya Jean Baptiste et pas auto ka bongo basiti ko beta ka mbela ko nite tango zali mabeto tele mabiso banso to mundele ko lo biso et pas auto tele ma ferme fidèle ko la bako ke pour la kozela ka lycée ko ya République démocratique du Congo et pas auto mokundo la ka maloba ya koko la biso ou aloba la biso péché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse. Ezui la monte religieuse. Popo. Ezui et comme la bongo balandi. Non c'est océan du Congo. Vous s'abonnez massivement à la chaîne de libération. Vous pouvez vous abonner. Deux sites. Équipé pour la terre na États-Unis d'Amérique. Manananga na kunya donanga la États-Unis d'Amérique. Na mo continent Angleterre. Mon mère de Brno na Autriche. Big Daniel Ngenda. Maman na Jolie na Suisse. Vraiment number one ya océan de la presse Jukaï na France. Papa Michael na France, maman Célestine na France. Atondo bakomela maman na Jolie na Suisse. Maman Adolo na Suisse. Maman Samuel. Vraiment merci na bala South Africa to benga la to solo na mboka ngilo mpinga prendre établissement na na mpinga gi mais enfin kitoko to ba mapasa. Zamba papula baprogramme tangola no bolia mutarde bono etsaire ndisoko komela bino maman dangola na bokita na Florence matondo bido et pour papa maman Jacqueline Bonne zamba papula ba maman missionnaire na place Trondé na mboka nitababe il faut que on te ba kopa lumba zambe alekala ko papula association comité de maman viltaneuse. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambo la penza papa Alfred na maman Clarisse la patrie la mort 23 na mboka ni pasanga ino ya se antelive pe mama Congo pona ninite bokula kaikala songa nzela ya kimbangu ya ntomuna. Nzambe apambo la Big Daniel Ngenda na London. Nzambe apambo la Charlie Chobo apambo la maman Jovi apambola papa mapasa apambola Désiré Mutuna na maman Elisabeth Mutuna na osali de papa na G3 atika te ko pambola mama ya moto mojali mozima moto assalamu alaikum na banise malanga et prompt rétablissement mama Jawa Zambalola azana biso nyos Zambalola abate la biso apesa biso makasi na auto koloba lelo ezali bisoni ya molongo mobile. Lelo le 4 janvier. Le 4 janvier 1959,
le 4 janvier 2024. Combien de vous dans la carte? Lelo oyo ezali bongo férié ya martyr de l'indépendance. Bato bandimaki bongo te. Bato balobaki assez na bakoloko nyoko biso. Assez na babelge. Kofinga kotufa soi. Kokata misapi. Toko sele bilo mosala boye koyiba bakauchu boko zwa yango. Boko kele kotika ngo na Belgique, boko zwa babua, boko tika na Belgique, boko tonge ekolo ya bino kasi boko bebisa ekolo ya baninga mosusu. Bakolo bazalaki bandoki ya République démocratique du Congo elifuti ya mitema mabe ya bakolo ya boto kobika yango lelo badefendre biso ata moke te. Ya liboso bapimelaki biso monoko mwa bango toyebi yango te ki flamana ki volante lobaka yango te. Bankoko na biso batelemaki balobi ete bakoki kotika boye te ata ko bakolia e bakobetaka koviole kokata misaki. Bapatriarche batelemaki mpona kosala mosala. Batelemaki mpona kosala mosala. Batelemaki mpona kobunda etumba ya lipanda. Bamendele bamissionnaire bamumpe bayaki mpona kokabola mpona kobomo na tubela bwa bango. Soko koti obani kolobaki nga na makasi na limboye na betaka lisasi nakenda koboma nyama po etona munduki obabomaka banyama calibre 12 wa bakokanga yo babomi yo yo sokele kopesa tubela bango bakoluka nde bavaya hero po basilisa bango mosala ya mission ya bango mpe bakotaki lekolo ya biso mpona kobomo kasi mpona kolakisa évangile te. Talaka bakabolaki ngambo mosusu bakei ba Jésus te, ngambo mosusu bakei pe komotalisa bango lolenge ya sambo kaka me ba diviser biso po ete koto bao bakokamba bakokotisa bino lolenge mosusu kuna bakokamba bakokotisa bino lolenge mosusu. Yambo ya likambo wana mwana mboka Nzezalando nande kuna ekasavumu bautaki na bisika wana mibale ya basango oyo boyokani ezalaki te. Palati oyo mema biso la lipanda ezali bongo palati amba. Soki lelo bako mona yi politiko ya biso eko tambola malamu te nyamu nyamu po ete ba yi politiko ya biso bautaka na masano. Ba yi politiko ya biso bapesaka kongomani te bayela kosala politiko. Politiko eblota maki na lombango na lisanga ya masano. Bao ba Congo, bao ba Ngala, bao ba Swahili, bao kula banani, babandaka nde kobinaka association culturelle ndenge bolobaka na lokota ya français. Nde ba association wana na pasi nde botamaka ba iparati politiko yango moni. Ba iparatiko ya Congo tikino lelo bayali na alimate bakotambola te poto yebi penza te moboko petina nini ya politiko oto kosola yango na bato bayibi pena politiko malamu bakosembola biso bokomona ete ba politiko ya Congo yali bole ba politiko bolema ya ko trahir bato ndenge bolobaka lokota le français ya koyiba ya kokende boye bali pe na lisanga te po ete tango to koloba bongo ezalaka de concept mibeko idéologie bali na idéologie te po bota makaka bongo na revendication na nkandala nini pe trahison ezalaki makasi boyebi yango yango to ko batikino lelo po ete politique opeza eyali te na moboko na yango na kati ya République démocratique du Congo. Ebele bamiyibi ebele bato na lokuta ebele bato na lokoso po ete libango na yango to mbotama na yango ezalaki penza malamu te. Parti ya bako des partis politiques oyo emema biso na lisekwa esalamaki bongo na mwana mboka Nzezalando de la PCP baibana na bankoko na ye mbote bapi Nzezalando abandi pe mamali
et Jenny Nzezalando Wiving Nzezalando pe bakoko na ye mutala katina likamola bela kabino alobaka bosunga ke kolo Congo potala les étoiles ya papa la bino isiko etanga maka boali bongo la bonsomi po ete parati ya papa la bino ne yango ebimisa Congo na indépendance mwana mboka Nzezalando amona ki ete kusala musala na mote na lukande ko langa malgré ba mumpe bakabola beso akei kulukwa yendeko kasavu babenda ni boyoka ni musangani bolingo lisanga bomoko la kosenga na bakomo mani pote tolonge tumba azui bateau de commandement de bobaka lokota ni français abinga ina pomelesa bao baebi Nzezalando aki na bilanga monene na kinsuda na nini na ngoba koni kisenso bandako baebo yali bomona ba matete wana kote ba banunu na kati la kisenso wana akila bilanga binene zamba akutumba boyebi Nzezalando malamu biloko byanya limete o mobuta kambaka oya pesa ka salon o bisika be solo mwa bauta ya libongo izini yako kotaka ni kanda ya bopanzi sa mobuta ya kakumbuka na mboka Nzezalando pasa na balakaka ite bakosaile monima eto yebite no kutula bayi libota esuka boni papa Jean-Claude Mvwemba ikambo yango esuki sabo bendi moninga na ye kasavu albi papa zwa kamba ngai na soutenir beni est-ce que loko wana bayi politique bokona lelo bakoye ko sala yango abi parti politique olanga na pesa yo kamba sala leader soki bali misatu kasi bakoba mitano te mwana mboka Nzezalando ayebala te lokola kasavu mais mokolo parti politique abako o elibela République démocratique du Congo bayi milenge pe bakula ka pe bato bike bayi bien moto atikeli moninga na ya keina ye patriarche ya yambo oto ko ekoloba kazali bongo libérateur ezali bongo mona mboka Nzezalando était parti abako yali aye mais tala bolingo abito zali sanga atikeli kasavu nini akomaki po ete lelo tozala ferie tovanda na bandako mendele konyoko biso nkande komata na bakongo mata nkande komata kasi lelo esengelaki parti abako esala mitingi nango na président Kasavu na imka oyo ebeba tokolakisaka bino imka eli esika ya valeur na Kasavu bwana esengeli esika wana batonga yango basala yango paske ezali esika bamartir bakufa lelo esengelaki bato banso bana bilenge bakende pe moteya azala talisaka bango moko kuta ata foto ya patriarche moko ya lite biloko na tokobongisa yango tala ntina oseazoloba na biloko etumbeyami mpe tobandika na libango mpo tokoba match ekobeta biso la mendele abanzelaka vita mendele na injustice wa bango bakosala biso tikilo lelo ya koimpose biso lolenge na bango basali mwa nyamu match esili malamu te lotomo eutaki kuna mpe nkanda ebandi komata bakouta feme bakobima bakokota wana bakoya na nzela ya oshwe bakobima mpona baya bisusu bakokota couloir Madiakoko bakokota wana na prince wana bakobima nkanda na loyembo na nini bayekokutala mpe bapekisi mitingi basi bapanzi basi baboyi population lobi biso tokondi beloko wana te na nkanda ya koboyisa bato mitingi na bale ndembo ekokutana epesi mpe moto bapapa wa biso babandi bobele wana tuku kobomo mindele kobomo biso ekei ezalaka kaka mokolo moko te ebikaki ana to mikozomi to mitano etumba oyo ya kokanga bakanyo ya kokufa bakufi pe na mwa linyo wa bango bakufa wana 57 patriarche bamendele balobi c'est fait batie drapeau ya mpembe nde baye kokoto sikoyo na bosangani nini bolingi nayebi te mwa maloba moke ya Lumumba soki tobombaka yango eza ata lokola témoignage
Chers frères, je fais appel à votre sagesse, à la sagesse bantou. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Sika wana bandeko balobi tolingi lipanda, peu importe lolingi, peu importe mwa kanza ya Lumumba na baninga, kasi ye wana azalaki koloba pe lelo tozwa lipanda na lolenge yango eyelaki. Lelo ndeko ntango ovandi ozali kongomani bisika biso yo ozali okoyeba ferie ya lelo yali makile etangaki, yali ferie ya bavaya hero, ezali ferie te ya mpanga, baferie ya bolema te, ferie ya bato bawaki nkanda ekolo yango nga mpe nakolamusa oyo yoka nkanda ekolo na yo. Telema lokola vaya hero, telema lokola mobundeli. Injustice oyo bakosala biso na Kongo ekokoma etumba ya bakolo ya bampaka ekozwa litomba te. Bemakila ekotangaka, bemakila ekotangaka. Lelo babomi bato bayikela bandundu, lelo babomi bato bayikela Est République démocratique du Congo, lelo baleve boni pona nini système ekokoma malgré lipanda. Ndeko langa yo zala lipanda te. Makambo belge alobaki bozwi na bino lipanda me bokozala kaka lokola liboso bozwaka lipanda wana. Maloba nekolata nzoto tikilo lelo yango esengeli ngai na yo lelo na feri ya lelo tokokoto kokanisa makila ya bapatriage, kokanisa bamartyr de l'indépendance. Ngai na tozwa kanda lobi pe bato bakanisa etumba ya ngai na yo lobi pe bato bakanisa ke na 2024 pona lipanda ya solo pe bosikolami ya solo ya République démocratique du Congo ezalaki pe na bavaya hero oyo bakontinuaki bakomaki letumba ya kozwa indépendance ya solo po ete toalila kati ya boumbu. Kongo mboka etondi kita, mboka yalila bato na mayele, mboka yalila biloko ndenge na ndenge, kasi toalina eloko te, tosali alimeti te, bapesi biso temps ya kosala eloko te, kasi biloko biso ekosala mandoki, ekosala babombe, ekouta ala sila mabele ya ngai na yo. Ordinateur et ma téléphone ekouta. Netala tina Mobutu eki koboma 44 multipartisme. Pour être tous soit car impère. Alors baki idéologie wana yali malamu pour être bato basa la parti politique moko ba balolenga kokambama. Mendele balobite. Oyo moto oyo akoya kokonza, akoya na mayele mabe bakosanga la pour être lobito sa les États-Unis d'Afrique. Et même Kadhafi, et même bato baike, et même bango, babomi nde afdele yaki koya soit disant la lycée quoi République démocratique. Afdele zongi suna ba Rwandais, et même les biso sou bato mabe. Kasi ndeko langa to kobeta kali citoyen la ngongala yango. Lelo na yiki kakola musabato. Poete biso to kobima. Mwana mboka Martin Fayulu Madidi, président élu en 2018 massivement. Lelo ata koto Kongo tono na opération mabe na ba élection ezangi ntina kasi ngai na oto ebi ete to ali ko bunde tumba article 64. Yango biso banso to kutala wana na parti politique wa mwana mboka Martin Fayulu Madidi poete ali na meeting ali na maloba koloba peyo congolais ko selate Martin Fayulu Madidi obimise lokola mbeka yo moko miyeba na sima ya meeting ya lelo na sima ya makambo ya lelo yo simba bibundeli lolenge na lolenge poete ngonge belemi ngai na yo tobi balabala koloba non l'élection ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na koloba non l'élection ya mwana mboka Denis Kadima na koloba non ete to kondima te le 24 moye mwana mboka prêter serment d'élection mabe ba boycotter élection wana et si la to bandela to que les transitions to yebi ya puku to koloba ya mwana mikolomiko ya pola ni mwana mboka Félix akosala makamba kanza boye pola ni na akosala biso to kosola bino po ezala ka solo me solo mais lelo te lelo ya ni kambo o ngai na yo tozwa nkanda ndeko sunga kozela te babenga Kongo mani bisiko ozali bino ba
nyonso oyo bosangana na mwa bitonga bebino mike na mikili ya bapaya pe bisika nyonso bobengana pe tobengana po ete biso tobunda etumba. Article 64 esalamaka na monoko te. Article 64 esalamaka na monoko te. Article 64 ezali tobunda nano espili ya moko na moko ekota na kanza pe nkanda ya koboya monyokoli ya koboya makambo pe na nsima na yango okoteleme okobunda. Ndeko na ngai yaka lelo tokendela bino toyoka pe totosa pe tosalela biteni ya biso nyonso misato ekota na kati ya bitumba ya kosunga ekolo wa biso. Toalila likambo moko te na baindividu tokoboya systeme ya kanza ya kokonza ekokoba uto bakolo bakonyoko bebango na fibu bebango koboma systeme wana ekobika tikilo lelo ya osali mabe baloba no te yoko bete oko nyoko oko bomo yango tongi toboya systeme wana bato bakoya sima batambola mokanda lolenge biko nyonso ezali tosa obeko likonze lobi l'article 5 elobi la bisika pe biike tosa moto alinya mate ya yoko bomo bondengo lingi okanga bondengo lingi na kanza oko buka mibeko yango biso pe totelemi na mongoloto ya article 64 o tout congolais akoya na papier nango akolakisa lolenge baboma lolenge bakata bakaliko ekoyebele pe bato bakoya bayike kolela pe kotombola mongo koloba ete mokeli ngonga ekoki nzambe tata yamba mabonde ela biso libonde ela biso lelo tokelo kosala yango kuna pe bandeko bakokota na mikolo mizali koya wana ezali likambo ya kukupe ya molimo kasi na nzoto lelo deya tozali kose manifester pe molimo esi etelemaki mpona kopesa pole kasi tokeleka kozwa badirective latina ete Kongo tokobundela yango na lolenge nyonso po ete tozwa indépendance ya solo. Kongo ezonga mobimba na maboko na biso na molimo pe la nzoto po ete Kongo esi etekama epai ya babelge senye to récupérer yango toko récupérer Kongo na biso na molimo pe la nzoto yango tolobi 2006 égale à 6 mabele ekomona pe moto akobima po ete mosala malamu emonana yo moto nyonso esi kozali partager biso pe tekisa bandeko tina ya le 4 janvier pe mpo na nini biso tozali kotelema lelo biso banso tokutele pa ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi na SID azali na mingi ya koloba pe peuple congolais zala mayele polisi ya Fabo telema lokola moto yeba ete yo pozali konyokwama yeba ete yo pozali na kati la pasi paso bakongo mani bakobika yo kobika moluba moswahili mongala mokongo biso sotoli bato moko to boy division eko na biso to boy tribalisme to lobi biso banso to kuta la poite to yoka mbela wana ezali tata bokonzi ya SID akoyebisa na bakongo mani banso akaboli bikolo te akaboli biteni te ya lipo ete biso nyonso Kongo ezonga bobimba pe lisanga mwana mboka kaboya long puissant chela biso to suki sala biso pambate to kokende makambo na biso Kongomani yoka imne na yo pesalela lolenge elobani dans la baie citoyenne, entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, Dominique, Congo, tes aïeux, Congo, au pays. Nous peuplerons force et nous assurerons la grande 30 juin du soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Serment à liberté. Photo, tout c'est Martin Fayulu, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayulu, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye, Martin Fayulu, président.
la RDC a le cobalt, le Niger a le cobalt, le nickel et le lithium. Le lithium, c'est un métaux qui est extrêmement rare. C'est avec ça qu'on fait le portable. C'est avec ça qu'on fait les ordinateurs. C'est avec ça qu'on fait les écrans plats. Le Niger a du lithium, le Niger a du cobalt, le Niger a du nickel. Et c'est dans la même zone, la zone de Terra. Nous avons dit mieux. Le Niger a quelque chose qu'on trouve rarement dans le monde. Le molybdène. Écoutez bien, chers jeunes. Nous sommes déjà vus, on va bientôt partir. Mais Inch'Allah, vous allez avoir des Américains et des Français qui vont travailler pour vous dans vos maisons. Le molybdène, c'est un minerai. Il est dans la zone de Terra toujours, à Gorol précisément. Le molybdène sert à quoi? C'est un minerai qui sert à faire des bombes. C'est-à-dire que le Niger peut avoir demain une usine pour faire des bombes. Et nous allons voir l'Ivoirien, le Béninois ou le Sénégalais qui vont venir nous attaquer. Et avec le molybdène, on fabrique des avions. Et on fait même de des photographies en... Comment vous appelez ça? Comment? Scanner. C'est ça qu'on utilise pour faire la radiographie en scanner. Le Niger en a. Mieux. Nous avons aujourd'hui l'une des plus grandes réserves de pétrole d'Afrique. Le Niger est le seul pays qui a du pétrole sur 1000 km. Je n'ai pas entendu. Le Niger a une superficie de 1000 km où il y a uniquement du pétrole. De la frontière de l'Algérie jusqu'au lac Tchad. Ce qu'on est en train d'enlever à Difa, peut-être c'est 10% du pétrole du Niger. Parce qu'il y a de la frontière de l'Algérie jusqu'au lac Tchad, c'est du pétrole nigérien qui est couché. Et il y a du gaz à côté. Et ce n'est pas fini. Il y a de l'eau naturelle à côté. La plus grande richesse dans 10 ans dans le monde, c'est l'eau potable. Le Niger a les plus grandes réserves d'eau potable d'Afrique. Le Niger a 225 milliards de mètres cubes d'eau potable. Mes frères, regardez ça. Ça ne fait pas 1 litre. Ça fait combien de francs? Alors 1 mètre cube, ça fait 1000 litres. 1 milliard de mètres cubes, ça fait combien de litres? 225 milliards. Est-ce que vous pouvez calculer ça même avec votre portable? Non. Si c'est seulement l'eau que le Niger va vendre, ça nous suffit pour que tous les Nigériens soient riches. Qui nous a donné ça? Dieu ne veut pas que les Nigériens deviennent des esclaves et des pauvres et des mendiants. Mais nous avons décidé d'être des mendiants et des esclaves. Nous n'allons plus accepter ça. Quand on va au Sénégal, les Nigériens sont des mendiants. Tu vas à Cotonou, les Nigériens sont des mendiants. Tu vas à Lomé, les Nigériens sont des mendiants. Pourquoi? Parce qu'il y a un complot contre le peuple nigérien et avec des Nigériens qui sont des collaborateurs. Ils préfèrent l'intérêt pour leurs enfants et leur famille. C'est terminé. C'est fini. Inch'Allah, chers frères, je vais vous dire une chose. Nous avons le pétrole. On a commencé par 20 000 barils jour. Aujourd'hui, nous sommes à 110 000 barils. Demain, nous allons aller à 200 000 barils. Plus tard, on projette 500 000 barils. 500 000 barils pour un pays qui a 27 millions d'habitants. Calculez la rentrée de milliards par jour dans le trésor. Ça, c'est seulement le pétrole. Et notre pétrole qu'on prend à Difa, qu'on amène à Zender, nous ne voulons plus voir nos jeunes chauffeurs ou gardiens. Vous devez être les ingénieurs, les techniciens supérieurs et les ouvriers qualifiés. C'est notre pétrole. Ce n'est pas pour les Chinois. Les Chinois sont nos partenaires. Ils ne doivent pas venir remplacer notre jeunesse. Arrêtez vos fadas. Arrêtez vos chichas. Arrêtez la drogue. Arrêtez le jeu. Il faut vous instruire. Il faut apprendre. Devenez de bons musulmans.
Nous n'avons pas le temps pour jouer. Nous sommes un peuple que Dieu a choisi. Nous sommes un peuple que Dieu a béni. Nous sommes un grand peuple. Nous n'avons pas le temps de jouer. Nous ne sommes pas venus ici pour jouer. Nous n'avons pas le temps pour les matchs de football. Nous n'avons pas besoin de passer notre temps sur les joueurs. Le pays nous attend. Qui va exploiter notre pétrole? Les milliards de mètres cubes de pétrole qui dorment, qui attendent d'être exploités et d'être vendus, pour que nous devenions plus riches que l'Arabie Saoudite, plus riches que le Koweït, plus riches que les Bahreïn, plus riches que le Qatar et même Dubaï. Si l'Arabie Saoudite a du pétrole, le Niger a du pétrole, le Niger a de l'uranium, le Niger a du gaz, le Niger a du lithium, le Niger a du cobalt, le Niger a du nickel, le Niger a du chrome. Vous savez ça veut dire le chrome? C'est avec ce qu'on fait les fils électriques. Et aujourd'hui, le monde entier, c'est une